Merci beaucoup déjà. Je profite na occasion où il y a quoi prendre que non ça la école nanga nada. Ba garçon nyonso. Yokate ya. Ba garçon nyonso o munyoza kamwa minyoza moi bogar oye na commission na vie o vie eza kitoko. Après ba noter ka bona poto parce que obimana batu so kanakate ya. Au cas où qui poto na c'est que pour que ça les loko na to yokara. Pardon tika no le ban kambo bien. Omengande na bwenga na da bandi kuna bulanda ngana bien. Omekama ndefozo mona o. Ekola lokwa ya babuda. So na kepotonga na damu kwa liboso kana okita na aéroport amdele ba na kimba en hôpital. Obi poani. Mdela ki osanga touché ayoka mwana comme na ba centimètre ni. Na tambola na zemi na portable ya ezaka chaque jour na tambola kana zemi na. Na tambola na zemi na ya. Yo no yebisa ka mibali obakabate bino. Bobeta pe mid bo luka cheval. Ngana na cheval ya. Babeta pe mid. Moni apparemment Mikolo zoni sous pour l'autre ko na moi pièce moi ya président Caleb ou ya Sina Fumba Mouela. Fumba Mouela. Le nom me semble un peu difficile à prononcer vu que ça va ce sont des termes un peu vulgaires quoi. Ah donc quoi kuna yo ningo l'observation que yo utado là. Non utana le baka so yebi mi balte loba. Bobo ko ça mo vulgaire mutabe ba le fois yezo mona ta la mise. Si ah comment nous sous na kata groupe Sina na Fumba Mouela yebisa ngai. Ozoni groupe Sina ou bien comment? Merci beaucoup. Au fait, la comment on a besoin de une relation sérieuse avec Caleb. Ah ouais? Ah, mariée, hein, Mamie Lachat. Donc, je tiens à saluer Mamie Lachat, ma copine. Mamie n'a pas su un beauté, mais n'a pas Mamie Lachat. Il paraît que Bakabo n'a pas. Bah, il bazar. Bakabo, il dit Caleb dans les lames, moi, dans les lames balni. Bazali. Il y a des rimes et utana zolo, les rimes. Rimes et utana zolo, you can zolo da so tim sapina zolo côté miko ba zo zempoli. So tim sapina zolo za propreté. Rimes et utana zolo, yo zolo da rimes. Donc c'est auquel il y a une femme honorifique, une femme fidèle, une femme respective le quoi Claudia Sasubange basaka na. Un groupe Caleb na Sina. Comment écoutez lamba d'abord non là, na postulé. Na postulé na Braza ya, na postulé na Braza. Na Braza tondu ka congolais na biso ah congolaise na bengo po déjà moi c'est quoi. Mais ya na absolument ngandi na buno na da. Na za 50 à 50 à Braza. Mais Mikolo na mon nzinga na baxi la Braza 10. Ya comme 60 à Braza 40 à elle. On m'a dit Mikolo na abo. Non soutenir na Claudia Sassou. Claudia Sassou de Claudia Sassou. Yaya, on a moi si. Bazu photo moi salité, bazu ba vidéo moi salité ya film to kokana, ba comme ko sali ba combat ba autorité yo. Et akanza la mte sala ba tout. O sali moi si tu n'as qui sont pas le linge kota ba vie au komo zelo ngana nada. Le quoi garçon mon coach. On a batinde la photo no pardon, on a batinde les photos nanga. Na ataka moi polo pamba na sina tel hôtel. On a da. Est-ce que na continue de l'eau $100 au kangaka photo na kaïso na soutien. Na kari photo na tindeli. Yonde mto yebité. Yo loba. On fait nous aux années. À mon ami, pour biso tout le monde, Bruce Jenner a auto ça la opération chirurgicale à Cominae moi si. Mais au péké bas salon pour na so que kuna kati ya bon quoi. Ya oyeba te moni ndako la te moyebe sikama etangaka ezate. Ozo yoka. Yo pese exemple bata balabala. O to benga una lingala balobi. Ngam na ebi kati na ngozo yoka. Oyeba te ya. Koksa 40 ans, on vivre na ba paix, oyeba nde bazaka. Ozo yoka. Siko yoka te ya kande zaka garçon mo ebsanga nada tangela photo na string na soutien na tanga photo na tindela garçon na zo photo nada dina bo na publier photo au sambwa. Na c'est toi ba erni o ba 15h na c'est pardon za na tindelo mo na 20h. Na 20h ce qu'on a tindé photo à ni. Ya ni na c'est ya publier de o wana ya soutien na nini kokate. Na banda te kasi ya mukile changer mo ntango kala ezaka so mama li pute ko ina miso bato. Alors bala soute à tout mais le commence à aller pour tane ko indozu mi bal ba ba ki auza na mwandu tate aba ta chez arate mais oui yenga kuna za ngam ta sonti na kolonga pantalon ka a so pexite na longo la na kolonga na pantalon na longo langa e olobela ile hotel mais oui na kolongo la ah
nga Christian na sima caméra mais ah ba bisinga ba balinga longo la pantalon na longo la pantalon mona kati siko na ina loba ya boni bino bata mokili liboso boya mi balon dimi boni ya moni yeso ba ina simoni mutako ndima mukie liboso boyi ya mi balon dimi et poni liboso boyaki au moins prochaine émission son ndimba mo longwa na longoli ya liboso boya mba ndimi po ani batindi yo olongoli te potalaka ko boy to mo bloka so te po batindi yo Eric Otino nous donc na ebi bien que c'est cosa ça que c'est para po nada alobi kaza na mwasi siko yo po bandi be mission kaming to za ba te bela obwaka boyendeni ozuba on wapi bon ouais puis c'est pas atona beauté style quoi atona beauté style donc ma et na dotion to la bien na ki kanda de likamba beauté style ba chapeau ba pesa okuna oti pate yo ko tande ko te masolo cameraman na ki na chapeau beauté style le comme tanga violer ma fille na subi tika boy donc le big manager do plan du sale salami awa donc na kata beauté style donc na nation pas grand chose à dire par rapport il y a talent nayo et tout pour tout le monde nous a vraiment makasi nous a vraiment artiste vraiment complet par rapport à ce que nous avons eu à échanger avec toi j'ai remarqué que tu es un artiste complet mais dis-moi un peu Nambo cannabis complet ni bako sala pour que ba talent ya boy bo kende liboso bo kende partout dans le monde bo ke ko défendre vos comédies ambo cannabis ni osenga na ba konza ambo cannabis en général donc micro à beauté Steve Zawana pour na yo caméra tout le monde bien Christian Zawana pour na koyoka allez qui ça m'a solo et nga vraiment c'est quelque chose de bien nga mana dailo no senga kana ba konza mboka batunyon so bolanda pour na kosa ki musana biso ezala un peu propulsé et que liboso na senga binoka eloko moko eloko ngo eza nini boso la na batapoto ba kenda western batindela ngambongo et maman privé il y a so mikoti mutu na kasa mamso mikoti na merde bonga na bota ba artiste ngo non c'est école banada et puis il faut na loba déjà un nada il faut pas quoi animer scène donc à tout moment ba makambo important c'est ça donc c'est un peu ça. Tu es vraiment une femme complète, donc tu as plein de vertus. Ah ouais. Vraiment une bonne femme. Oui. Monique abalanga yaya soki akamwe ayoka kande elobama na filma yesu yaya yokana biso ndona moi c'est le monde oloba batus bolandanga nzamba amunene puis nzamba amayele nzamba basala mwasi aso mwasi obota na maternité alela na kibo mwasi mama et docteur pour ça docteur on mona docteur ebisi pour ça yokate mona docteur ebisi mwasi pour ça mama et docteur na okokate docteur pema docteur pe eboso nzamba basala mobali pa botaka na maternité ma docteur ebisi mobali pour ça aro mobali kolobe ya mabe akandeni docteur au moins te que na pour ça na honte docteur o mona ezaka reste maka mwasi mutabota yaya ozo yokande na mwasi nenga le belo moko J'aime bien vraiment nos artistes congolais. Nos artistes congolaises, vous prestez pas mal, mais sauf que vous avez encore des trous. Elles ont vraiment des lacunes, si on peut des dire. Trous, des trous et ça. Des trous. Madofolo, ya bolingo eza te, trous en eza ya bolingo. Parce que les artistes comédiens, tout comme obima biso na biso, et puis ça va misser jalousie. Zoka, photo lingana. Eh, Bible écoutez lobby eko mama. Eko mama. Oui, eko mama ka bongo mwana moto bakoteka ende yo mwana moto bakoteka ya non enandeni eko mama mwana moto bakoteka eza lokwa nado bakoteka na koma mona ya ba pasteur basala nzambe so ba ta vidéo na ba BBC bilongi au moins BBC le ndira ota émission ni on dit ce qu'on ta émission mta sum ya pardon zana si solo beloko zana si solo beloko ya muto ota émission nga a BBC le ndira na ota émission na sum on dit ce qu'on a ni non si solo baté ya na on lo bananga mona fini mutu te na saka émission era monika na pe ba mo abebisi le ndira na sum na desambela obi na sambela makasi makasi ya comment on a ça liloni kolonga mobali du koko mamwasi ebite kali sum no bi ya na butama yozaka ozaka te na maternité ngo ya 4 2 filles 2 garçons du comment aka moi ya mobali longo na kibo mobali akoti et apende ba païen balobaka yeso ebi loko sa lo sa péché comprendre que zela pardon
et après ba paye balobaka yeso yebi loko sala sa péché so ça tuni bona sa ini on nzamba sali mayo bongola vino ka yesu pas bongola mai vino yesu pas sali sou loba ko yesu pas bongolaka ninga pe na bi bongoli nde yesu pas bongolaka to aka ba bongoli nada yebisanga un peu tomoni ba artiste basé belé na mboka na biso ko yo poza na ligne wana po na sepeli mini vraiment na moi musali ezali awe pa na nada yebisanga un peu na ba artiste on se poza bona Congo. C'était aussi pour quelques artistes au monde que va convaincre dans le monde de théâtre, dans le monde de comédie, dans le monde artistique. Bah tu vas convaincre. Au monde que baza vraiment un modèle pour nous. Bah tu n'as banga dans le salon ba ebélé. Il y a quelques artistes. Il y a liboso na basi mutabanda convaincre nga et à visa. Akufa. Il y a mis balé scopé en son âme. Il y a mis même ta bangi sanga. Na ba vidéo ni sur notre talango. Il y a pas mambri koko. Mais finalement ta ba kufa. Il y a mis ça tout muta lengi sanga sur notre ba vidéo na ekwedi. Mais finalement, il y a un problème na ba. Il y a quand on ta sala lokwa na kima. Papa alors ben. Pendant ba doucement. Et à ce que comme ta bangi sanga musalo yo ta bangi sanga musalo tatuka lombo. Ça vraiment rancunier. Nandini. Caleb Bazali. Obi. Caleb Bazali. Na pesi président Caleb Mbote en passant. Il y a un nom qu'on a dit et non ngai. Vous forcez l'homme non. Na pesi président Caleb Mbote na inga ko mingi papa. Obi. Na pesi phénomène Mbote. Na pesi président phénomène Mbote. Kotani était pourquoi? Non nanga. Fiston Sai c'est Azali. Na pesi Mbote papa ya comment moi on est Azmak. Na pesi Mbote Fiston Sai c'est. Mais moni pomba pas pomba pas Nicolo donc yo moyebi kaka pomba pas frapper otani était pomba na pesi opembo te pomba. Otani bonté liste ba bana. Et pomba déplique. Pomba ayemba bien obi. Ya ganga pomba. Pomba mwana kuluna. Pomba wana kuluna wana bon oyebi vraiment pourquoi otani. Mais pomba mena sabat na otanga kombo nem comme ça mon nom c'est émission kotina mulangi. Bango bana kuluna baza kota pasole le mulangi oyebite. Aya kana lichete si ba sebisa. Kota sebisi la kipo oyebite. Po yozo kanao. Mais na mo ça problème na bana bomo yo nini ntaba wa po bon. Yango monisco congolais ke musikate. So batuni volonté na yo sala choix multiple. So batuni nada. Fruit préféré no yani na bi gratana. Au monde su batuni su. Comment qu'ils ont un fruit préféré? Il y a fruité. Oyoki. Congolais ka bon yo monde to évoluer te. So batuni nada. Homme préféré les ani na bi mari de nuit et kamusio. Kaboye. Congolais ba pakenda musika tani ko tikele loko lingité. So na bi nada. Femme préférée no pona yezakani na bi PD. Et kamusie. Kabongo. Ya onga pe na ozaka pété na ozaka pe naturel te. Nada. Nada eza portugais. Et là tu non. Ya on a boya déjà. Na i. Ah malamu kibeke Marcelin de France. Oyo kama na ndimelele nzoto ango ya yo. Marcelin de France c'est mingi. Batu nyonso bomo na beti bino mabaku na tangi bakombo na bino te. Bolimbisanga e amunoko nanga. Munoko nanga langage nanga estomac nanga etindinga makam na lobby. Oh mon apesa nga mbongo na ye na kumisi ete afundinga la parquet casier judiciaire nanga beba. Merci beaucoup. Donc nous comptons déjà clôturer cette belle émission de Beauté Art. Et quant à mon Marcelin de Afoura, je tiens à dire merci à notre invité d'aujourd'hui, Nada. Auto solo liné vraiment mingi, ma solo italien à la petite ce qui vaut moi sinon combien à moi et puis élite nous cointro donc bamo temi non ici kozali. Nada, na tikilo maloba, au pesa moi mbote na quelques personnes au yebi au ba soutenir ka, au ba yela ka, peut-être mot de la fin. Pesa moi, au pesa la moi mot de la fin pour l'émission à Lilo. Merci beaucoup. Mot de la fin de l'émission à Lilo. Nenga lo bakaka batuka ndena lo ba liboso bo confondre ngate et puis bo kamwa ngate. Ozo yoka. Ya lo kwa nga ya tondolo na paka paka oyeba onka pa moi sa zemi na moi na classe. Moi na classe alinga ne paka paka po ye moi bien ça ke bien. Moi sa zemi alinga tondolo. Donc je tiens vraiment à saluer Ado Panzo. Panzo wapi abado nada comme taper sur Mbote. Donc la différence ça va grossir. Et puis la Pesumbote na donc Ado Panzo vient de Fumu ya Congo. Fumu à Congo. Fumu à Congo quand des mais oui ya neti ba Ado Panzo na big manager. Ado Panzo binada na celui au programme non boycota tu be bana ba lemo madeso. Bana biso ba liaka ba lo so mafuta mais na ba émission mutandima azate.
mutu nyoso akako na lia soso mais so nzamba salama bu mo batu ba aquarium omona kam to oganga me na kati lo na muto Thomson ko te pa kaka po le ko les ala na honte akoli bu mweza nango angle fermé na pesu mbote na Eric Tinunu Quentro na Chili kande zaka Eric Tinunu Quentro na Chili taka Chili première fois na zo mbongo mta Chili ndi Eric Tinunu asula makasi mata Chili bola mkaba bonga Eric te pour parler de ça kenda Chili nza kufa je sais qu'à parler kioka non ici je travaille ngabi travailler en compte na sous-sol Tony Koko Lumbu na USA mais oui Koko Lumbu kaba tu ya mon air to ba bat États-Unis ba kabate moins Koko Lumbu parce que Koko Lumbu solaka on comprend et Koko Lumbu sola bien ba bika na suka oncle Diangi motema ya mama Henriette et Kandezaka oncle Diangi vraiment sans yo moi et oncle Diangi dina bonana ba problème sérieux c'est que na sala il fausse couche moi na ngabi bala obile ba forte fièvre so ki botinde linga ta incaté bato na tang ba kombo ba do panzu na oboma moi na ko sabine bato bo enlevanga mwana Kandezaka yaya et puis papi bata na isa ba bi Chicago de papi bata zaka ya de ban États-Unis na ban États-Unis ban États-Unis na iba kabate batu nyoso bo ibo solana na de bo États-Unis no bo kabate bo za ba na état mais ba kaluka pe ba benga ngo état mais zini et aka bato na baba o ba sola c'est ça aussi les problèmes il y a na bosani et Pamela Moussa sa Barbie la grande il y a limbisa ya so tikelinga mkom soupe na ozwa susu po tikelinga pour du bon et babi Pamela Moussa aussi ça nous ande yo na moni on aussi tene mission il y a ngana aussi ça te pour na za kana po sana yo mo ba si sambo ya et babi Pamela Moussa sa Barbie la grande et babi maman na Yves maman na Den maman na Mati et Matika Songota Kakandeza et Mati Matika Songote Matika Songoza journaliste Matika Songoza azali na Kenya babi Mati Badi Banga c'est lui le boss nan Matika Songo azani ana Kini et no ba takini te pa ana chroniqueur te azabu takini ouais mais ça chroniqueur obo ebwende bon fona ndime mnonanga nonanga c'est quoi bien que journaliste des chroniqueurs non bien que journaliste journaliste donc quand des aka Mati Badi Banga c'est lui le boss il y a Willy Moucheni Loris la Congolaise Yvette Mbia et Faustine de plafond de Bundes maman Rachel moi si à papa Lambert de Paris agence Aka Amoko batinde lambo na agence mo ba escrocanga ba escroquinga le loco à $25 ba escroquinga na agence mais est-ce que pas maman Rachel Lambert de Paris attends batinde le $1 million aux zwangu donc c'est un peu ça numéro dans téléphone plus 243 89 63 211 91 donc plus 243 89 63 211 91 et pour chiter il y a personne qui va dénoncer non pour chiter. Je tiens à vous remercier parce que depuis que vous avez belé pour la mission de part et d'autre donc Botes TV quand de Tolobaka ça les années on a pas sa Botes TV donc nulle part ailleurs ne zappez surtout pas tapez rien que www.botestv.com des pailles de commune Marcela Ndayafora na ba journaliste na biche bello donc quant à moi Marcela Ndayafora je tiens déjà à vous remercier je ne peux pas clore cette émission sans pour autant passer mes salutations à mon big manager parce que tu bien que le big manager a donc pas du monde encore au fond américain la PCB Mbote Belé na coordonnateur na Noël Tonto elle me montre d'hôtel périodiste je tiens aussi à saluer ma consoeur Patience Zikondolo je tiens aussi à saluer mon confrère Randy Manguitou quoi autrement appelé le chef le big chef le grand chef donc Randy Manguitou quoi Mokondi nanga quant à moi Marcela Ndayafora si on se salue ba Gloire Langi ba Karine Mokondi le grand caméraman Denis Boueni le type Denis Boueni autrement appelé Daddy c'est comme ça que j'aime beaucoup t'appeler parce que nous ça là mot donc pas matériel il y a Botes TV donc on vend ça pour moi solo merci beaucoup et je tiens aussi à saluer Christian Pindi Bambo Tayo Belé Moussala qui tourne à Botes TV Papi Bada donc il y a eu Bambo TV